Bon dia, boa tarde. Wana mbote na biso ya Angola, ndeka to yebisaka bino ke mission na bino yango to lobela Luanda. Lelo to ye vraiment ko sala susu analyse na yeko lobela Luanda susu ngai moko naza na plateau na yeko sala mo analyse ya makambo oyo ezele kana kati ya Luanda, donc précisément na ba jeune nyonso to za kati ya Luanda, ba jeune na biso to zuta Congo to zo ya na kati ya Luanda. Moi constat moko na sala ki yango na lingaki vraiment to partageons ensemble na bino na yaki vraiment na sala bino moi ba analyse wana na tambol mingi na ba palanka Petrangol na koti mwa muke mabor na koti mwa muke kuka ojaenda na kemwa sapu ndeka ezala kaka na sola na ba jeune muna mtapesi nga mwa ba idée na ye mwa ba makanisi na ye yango nga pena baki bon na memango pe na émission na nga to lobela Luanda bo s'abonner ndenga bo mesana ko s'abonner na chaîne na bino JNZ News TV et chaîne moko oze pesa bino lengi oze pesa bino vraiment beaucoup ça la décité na yebsa bino chaque fois que émission oza mon pepe asika oye ba abonner na biso bo komela biso toujours se permet ngende bo so commenter bo so loba bo so partager ba image c'est ça la biso bien vraiment na mekaki ko kondina na palanka atambola ki trop parce que toyebi bino moko boyebi masolo ezelo ba mal mikolo yo news eza oze beta na monde entier eza ka makambo ya ba Gaulois na ba Warion et vraiment to mekaki ko kita mwana palanka to sola na ba chaîne ba Gaulois baza wana na palanka ba lobela ki pona faire gola to mona ki pesusu na to kende pe ki mbangu to kende ki pe sapu to kende ki pe partout to mona ki pe ba Warion pe ba lobela ki pe fali pour pas de Cap de Merveille au bateau benga aigle mais constate au sali ba jeune balingi pena baptiste na bango ba chaîne balingi baptiste na bango et mutunyo salobaki pona artiste na ye mutunyo sa kumisaki et biso pe to saki mo analyse yango mais eloko ne tozo approcher ka ba jeune bozo memango siko na ndenge ba guerre moko boye komi ke mama kofe komo betama moi milangi komo panzana ovanda pena quelque part ota pena ke ba Gaulois ba koti soki ba Wario bazaki na fuba kima ba panzana donc tozo ebate makambo ezekende bo ndenge nini parce que to mona ki ba ranson ba kina ba jibe mpiana ba memaki bitumba o ezaki pena boyite ezaki kaka no musique ozoki jiba bimisi mo album we rapport fa bimisi album moko fe beta ko leka jibe o senti que no batu bazo bunda na musique mais le pene komi que non kangi Warion quelque part place ba Gaulois baza donc Warion fa betama mais tozo bate ke biso tozaka bandeko tozaka bandeko ba Warion ba Gaulois tozaka ka bandeko biso toza na makila moko to bunda na musique toza ba jeune lelo fali pour parokende lobi pe c'est faire gola ozalate ba misusu ba koya on se comprend ba misusu ba koya ba to fali baza pe kaka bato ba komisaka pe groupe moko boye bato ya faire baza pe kaka bato ba komisaka pe orchestre moko boye donc biso mo tozo mona ke ba musicien na biso ba osala biso misala kitoko bango moko ta mususu na coulisse ba bengana na bango eza na ka ba guerre esprit ndenge zaki ka to no mona jibe na we rande bazaki o senti pena ke non koto soki we rabimisi jibe fa beta no lo mobo mais ya lelo komi pena ke kangi Gaulois ou kangi Warion quelque part aux senti pena que fuba beta e bazokisa ye nyonso wana eza la pena bien te na bike bana poto bozola na biso bana mokili mobimba bozola na biso vraiment bana poto bakomela kinga babina sola na bana Luanda to bana est-ce que makambo wana pe na Luanda pe zali oui eza pa Gaulois pe na Luanda baza ba Warion pe na Luanda baza donc to kita pe na mabeto sola ki na bango ba pespe ba opinion na bango sauf ka balobi ta que non groupe wana kuna koto bazolo ba ke ba Gaulois bazo respecter respecter falite koto pe balo ba ke fali ba Warion bazo finga faire gola donc c'est ça la moi bien te to finga na mi ba finga na mingi na musique nde yango zela sa force ya artiste to ke nango pena malembe toza biso so bana papa moko mama moko oyo toza bana RDC toza bana ya Afrique donc to linga tant tozo linga ba artiste na biso photo la bango to lingi bango na musique kota na chaîne ya Gaulois kota na chaîne ya faire gola s'abonner
somba musique na yo, yoka musique na yo, kotsa mbongo na nzela ya Ferregola. Ba warion pe bo sala les mêmes choses. Bo somba ya bino album ya ndeko na bino Fally. Po ba mona pena que non biso to bimisaki to teki autant koto pe to bimisaki ba golwa pe baloba ke to teki autant mais soki komi makambuke okangi golwa na nzela obeti okangi warion na nzela obeti et ça la pena bien te tonton rolanda ndeko na biso to monaki bakangaki ye pa ba warion o ba simbela ke na ba gilet ba bike photo kata ye pena donc il faut finga ka faire il faut finga ka soki pe nani wana ba nolo ba wana soki saper na biso Mose Kindingu donc il faut finga kaka po kata e bon siko ozomona ke muta comme une équation moko boye azo ebate nini na ko sala nini fallait sala esenga kaka fa finga po azala l'aise donc ça qui pena bien te bate belé pena balobela ki ngo trop donc ils ça la bien te to za biso so ba ndeko to za biso so ba na papa moko mama moko parce que tant yoka ozokanela wario peut-être to za boye to mona na banda ko mona tam susu mutu moko boye azandi mutawera koto tam su papa za mutawera mama za mutajibe tout le monde appelle maman olamba biloko atie wana papa rolia na calmement on m'appelle mon papa pena so tie musique a we ajiba bolonga ba fo ndule wana bochelanga de la forêt dozo sentir que bazo bunda na exprimer so le comics ko ke non et boto tande exemple est-ce que yo le kina yo warion yo moko siko yaya golwa est-ce que ba kangile kino quelque part pa ba warion moko ba bete ba zokisa e est-ce que yo siko golwa siko yaya na e o kende kuna Ogozala wana yo savon que no botika lek na ngai mageto aza warion botika ye parce que ngana za de agolwa ozomata ke to sala eloko te donc vraiment na senga na bino na senga na bino ba jeune to zalia na kata Luanda ba jeune baza partout na Congo na Kinshasa partout o baza na poto partout to kabona kaka te to benda na kaka na ba musique quoi ba golwa beaucoup mi ça fait rigolo ande bozo comme ça parce que ça Jésus de nuance vrai chanteur on a mutarbo ya ngwazate Fally pour papé ba warion baza wana parce que wana aigle mutarbo ya ngwazate donc des fois te beaucoup misaka ka Fally poupa mais bo tika makambo oyo ke to kangi golwa photo kata e ba gilet to kangi warion photo kata e ba gilet lo kona penda izo sala penza bien te et donc o eza émission na bino to lobela Luanda na Luanda pe masolo mususu eza à part non masolo warion masolo ya bagolwa tout ça na masolo mususu ebele donc to tambola ki pe mususu to mona ki lelo ba jeune bazo vivre na kati palanka Petrangol Mabor donc ba jeune bazo vivre na beta moko zo sentir que jeune alinka kaya zalaka les premiers les derniers té donc il faut bouger kaka ozo se sentir pena que jeune mo pena azane chauffeur mo a travailler pena banda tongo ti pourquoi kangi tam sou moi 10 000 kwanza na ye akangi moi tam sou moi 20 000 kwanza na ye mozomo na jeune azo kende na ngona kata bar a dépasser tam sou 15 000 akaba dépasser tam sou 15 000 atika tam sou na 5 000 kwanza sko lobita ngo linga bi mana tongo karango pe so ekufi nango patron pa ebise bon tiano no karango pe na parler parce que Mikolo pe na mon voiture on pèse ça sous bien tisco yebsanga so dépasser 15 000 kwanza tika na maboko 5 000 kwanza pour 5 000 kwanza na osara nango pendant combien de jours bien pendant combien de mois mutu kana yobunga ba jeune to telema to se concentrer quoi tout se concentrer vraiment ba jeune na ebike botoza ba jeune toza na posa to sepel sans auto moko sala moi bien mon guitare moi miso faut sepela mais to kanisa pe auto ça to uta ba Congo to ya na ba mboka oyo ba parents msusu atekaka moi eloko mobo po yokoma na Angola ozo pa yo moko ebi nzela ndongo ela Angola ba misusu ba ela nzela Angola nzela mama ya katsa ba mai ya koma tina ba province moko titi le loza na katsa Luanda misusu pe ezalaka kutu bakangaki ko quelque part le lokomi papa abimi azana katsa Luanda donc na senga na yo vraiment na senga na bino ba jeune tous à la peine concentré na ba vie ils ont pas vie oyo tous ont mené la Luanda oyo et ça m'a bête ça bien le jeune ko sepela ola ta bien ola ta kitoko za la bien mais problème est ça sur que talana nous compte na yo aux chienne compte na yo ils a combien est-ce que ça na nini oyo ozo assurer à venir na yo à lobby
eza nini ozosira venir na ya lobby lelo nakutana ba jeune moko bazolela ba regretter mon frère ngasi na comme na bana mibale charge na mona moya okende na bimata na betata tour na Congo ya te na otala ba famille nde nini na anda na mukete fona bima Congo esenga ta mwa $1000 eza na poche wa 1500 siko 1500 wana $1000 wana okanga ngonde nini parce que déjà comme na charge mais na webiso eza na charge te ezaka ke soza concentré makambo zo lingo sala no ko sala ngo ozolingo sala no ko sala ngo omona le jeune akufeli sœur grande sœur a publié na Facebook ba masa ba sali ba cotisation ba ke balambi ba lie ba memi akina bar ba meli lobi ya tikali to kanisa koto wana pe na biso ba action ya ndeka na bisaki bino toujours continuer mission na biso continuer et vraiment na yaki na lobaki to kosolola tozo solola Luanda émission oyo eza émission oyo ze pesa mo pepa sika kwa Luanda yango tozo solola Luanda to solola to lobela Luanda émission na bino vraiment bana RDC bana Poto bana États-Unis partout bozali na bosante na pesa ba mère na nga kikolo ba mbote esika bosa ba mama tout bateka na kikolo ba kabelo kikolo ba mama tout bateka na Shikwanza ba mama tout bazoteka na na congolaise ba papa tout bateka na congolaise ba chaîne tout congolaise na pesa na mbote place bosa wana skoza ba wenze na biso ya Luanda soko ke na congolaise na ko kitela bino pe na Luanda to lobela Luanda ki kitati na congolaise bo mona congolaise bo yokaka congolaise bo mona congolaise to ko kita pe na palanka c'est Paris bo ko mona pe palanka na bike belé bazana ba Poto bazana ba Paris bazana ba Londres ba yokaka ka palanka ba yokaka ka Luanda palanka mais to ko kita kuna to sala ba émission kuna bo mona pe palanka ndenge ka to sola na ba jeune belé balobaki ba warion malgré tout ba misusu aboyaki na ba caméra misusu balwa na ngaka no biso to kolobate mais ba benga kinga ba senga ke no photo loba ba golwa pe ba siliki bazana kanda mabe po ba bike no bazo toucher mingi ezana vie moko bo journaliste soit disant vie na biso Zakari baba so ba bike azo lobela ba golwa na ndenge moka mabe fort ba golwa bazana kanda mabe to ko kita to sola pe na ba golwa ba warion pe bazana ko silika mabe ba lobi ke le te akanda azo finga fali mabe to ko sola pe na ba warion to yoka pe bango parce que oza to lobela Luanda etambola partout kota partout donc to yebi ke ba mettre na biso Luanda bazali bazana pour encadrer biso bango ndem bazo cadrer biso vraiment mabele na bina Luanda boko sepela boko mona pena Luanda ndenge zalaka boko to kita tina palanka to kita petrangol to kita mabor to kita sapu boko mona ba jeune na bino obo yo kakao machuda mandangi to kokoma to kosola na ye boyebi bino moko machuda mandangi to kokota to kokutana na ba Alex Fumunti to kokutana na bango donc batu baze belé boka ba prêtre ba na kata mboka o to kokutana na bango donc mingi zaki to yaki kosola non to ko sala analyse ya ba jeune auto sola ki na bango to kutana na bango na Luanda nde to kota to ndo tambola to sola na ba jeune ba pesa ki ba opinion na bango na ba constant to sala ki ndenge ba jeune bazo mener mo MPV na bango na Luanda awa o mona musuba na kota na bara kangi bar donc kangi pena tondisi mesa mais so bende mopanzi bo mona zo lela na epe susu non mon frère lukilanga mo la transport na futa transport na zonga parce que là on est sur la qui est vidé zo mo niveau ba jeune ba okendel on se sentit bien que jeune na gata bar ba zo boaka ba DJ ba zo boaka mais na suka au mona zo lela susu mo 100 kwanza afuta transport comme atama parler pour là toi za ki na ngo vidé donc to ça la concentrer biso ba jeune to ça la pena concentrer tozolo belaka ba jeune na Luanda te ata oboza na Congo ata oboza na Kina ata oboza na Poto vraiment boza la concentrer na misala bo sala ba boulot bo sala isa ba boulot moka passe ya osakana te surtout na Poto surtout na Europe wana donc to yebi ke bokata ba pongi ba 6h ba 4h na mama lili wana pena bozo kota ba métro bozo kende koluka boulot mais au mona oluka mo ozoma lar na yo bona Congo suba bengi on le kazo bela moi Afrique bengi susu zelela moyo sala autre mais ate bikaka to kendaki poto sala poto sunga bango
alors tous allons toujours concentré, tous allons concentré na misala to sala vraiment na lobaki na bino to solo na ba goulois to solo na ba warion na yebi na nga news ezali oze pesa makambu donc to solo vraiment to solo la ba warion bazawana ba goulois bazawana vraiment mission na biso to chité déjà na pesi mbote na batu tout diaspora tout Europe na pesibino mbote partout bozali Londres Paris Bruxelles donc partout bozali États-Unis na pesibino tout ba mbote Brésil na bosante ba master tout bazana Brésil na pesibino ba mbote trop donc tozala toujours abonné na kati chaîne na bino na chaîne na biso bozala dessus vraiment chaîne na biso JNZ News TV bozala pena dessus bo s'abonner bo partager vraiment l'émission vraiment na yebi ke to kozonga lisusu po to laksabino sko parlant ka to laksabino sko petrangol to laksabino su o jaenda to laksabino mabor tina bakikolo to kita bo mona kaka mboka na bino Luanda ndenge zalaka vraiment bambote belé na batnyo so Luanda biso ba abonné na biso vraiment to tombel bino journée malamu vraiment place bozali émission na bino to suki awa vraiment à la prochaine vraiment merci beaucoup.